Kembwe kitawa bikamwe salama Yahweh sokyo kitilelo peo salinga bolamu na embalo embasika Yahweh Kembwe kitawa bikamwe salama Yahweh sokyo kitilelo peo salinga bolamu Kembwe kitawa bikamwe salama Yahweh sokyo kitilelo peo salinga bolamu na embalo embasika Kembwe kitawa bikamwe salama Yahweh sokyo kitilelo peo salinga bolamu Kembwe kitawa bikamwe salama Yahweh sokyo kitilelo peo salinga bolamu na embalo embasika Yahweh salinga bolamu na embalo embasika Yahweh. Vous êtes sur Top Media TV. Na embalo embasika Yahweh fongola lula na yo Kembwe kitawa bikamwe salama Yahweh sokyo kitilelo peo salinga bolamu na embalo embasika Yahweh fongola lola na yo Kembwe kitawa bikamwe salama po babeli babika Sokyo salite ngayo nakobeba Sokyo lobite ngayo nakosambwa Sokyo salite ngayo nakobeba Sokyo lobite ngayo nakosambwa Namona teo bisiko tika basampu bakweya o Namona teo bisiko lembana na iloko Yote nyonso ya motu ya ponanga Oyo natutelanga tolo Na yebika yo kowakanga te Nasengi otelemana suka Yo katali kambo nanga yaya Ngonga moya moye kokie Nasengi otelemana suka Yo
loyembo ezalaki ya kolelalela kasi ntango opangusi pijoli na ngai okomisi kolela na ngai esengo bilako lobelanga utakala lelo nasimbi yango namoni yango kokisama na vi na ngai loyembo ezalaki ya kolelalela kasi ntango opangusi pijoli na ngai okomisi kolela na ngai esengo bilako lobelanga utakala lelo nasimbi yango namoni yango kokisama na vi na ngai bilaka na yo ebolaka te ate umeli ekokokisama bilaka na yo ebolaka te ate na embalo yembwa sika yawe fongola lola na yo kembwe kitawa bikamwe salama yawe sokyo kiti lelo pe osalinga bolamu na embalo yembwa sika yawe po babeli babika soki osali te ngai oyo nakobeba soki olobi te ngai oyo nakosambwa soki osali te ngai oyo nakobeba soki olobi te ngai oyo nakosambwa namona te o bisiko tika basantu bakweya o namona te o bisiko lembana na eloko yo nde nyonso ya motuya mpona ngai oyo natutelanga tolo nayebika yo kowakanga te nasengi otelema na suka yokata likambo na ngai ya ngongango yango ekoki nasengi otelema na suka yokata likambo na ngai ya ngongango yango ekoki loyembo ezalaki ya kolelalela kasi ntango opangusi pijoli na ngai okomisi kolela na ngai esengo bilako lobelanga utakala lelo nasimbi yango namoni yango kokisama na vi na ngai loyembo ezalaki ya kolelalela kasi ntango opangusi pijoli na ngai okomisi kolela na ngai esengo bilako lobelanga utakala lelo nasimbi yango namoni yango kokisama na vi na ngai bilaka na yo ebolaka te ate umeli ekokokisama bilaka na yo ebolaka te ate umeli ekokokisama yo nde nyonso ya motuya mpona ngai oyo natutelaka tolo nayebika pe na embalo yembwa sika yawe fongola lola na yo kembwe kitawa
bikamwe salama. Yawe naemba loyembwa sika. Yawe fongola lola na yo kembwe kitawa bikamwe salama. Yawe sokyo kiti lelo peo salinga bolamu naemba loyembwa sika. Yawe fongola lola na yo kembwe kitawa bikamwe salama. Po babeli babika Sokyo sali tenga yoyo na kobeba, sokyo lobi tenga yoyo na kosambwa, sokyo sali tenga yoyo na kobeba, sokyo lobi tenga yoyo na kosambwa. Namona teo bisiko tika basantu bakweya o. Namona teo bisiko lembana na eloko yonde nyonso ya motu ya ponanga oyo natutelanga tolo na yebika yo kowakanga te nasengi otelema na suka yo katali kambo na ngaya ya ngongango yango ekokie nasengi otelema na suka yo katali kambo na ngaya ya ngongango yango ekokie. Loyembo ezalaki ya kolela kasi tango opangusi pijoli na ngai okomisi kolela na ngai esengo bilakolobelanga utakala lelo nasimbi yango namoni yango kokisama na vi na ngai. Loyembo ezalaki ya kolela kasi tango opangusi pijoli na ngai okomisi kolela na ngai esengo bilakolobelanga utakala lelo nasimbi yango namoni yango kokisama na vi na ngai. Bilaka na yo ebolaka te ate umeli ekokokisama. Bilaka na yo ebolaka te ate umeli ekokokisama. Yone nyonso ya motu ya pona ngai oyo natutelaka tolo na yebika peo. Que la maman Marie a achevé sa course aujourd'hui. Alléluia. Elle a achevé sa course aujourd'hui. C'est par la volonté de Dieu que Dieu a voulu nous répondre. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que la carrière de l'immiscité pour verser des années. C'est qu'il est content. Bible les Soloba. Que les années n'a mis solo. Si nous croyons à Jésus-Christ, nous serons sauvés. Nous, d'abord, premièrement, toi et ta famille. Alléluia. Alléluia. C'est que nous devons confesser par nom de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, mon oui, à Kokit, à Zana Makokit, il y a qu'on confesser dans ma lobane que Jésus-Christ soit en Golo. C'est que tant Osana paiement, Osana Bomo, il est grand temps pour toi maintenant de donner ta vie à Jésus-Christ. Il est grand temps pour toi, frères et sœurs, de donner ta vie à Jésus-Christ. Je m'appelle bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Ce que tu fais là, je vais te dire de donner ta vie à Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Kopesa bomba na Yesu Christ ezaka te kopesa bomba na Alléluia. C'est que pendant que Jésus disait que Lazare est mon ami, c'est que Lazare faisait des choses que Dieu lui-même voulait. On ne peut pas dire que nous sommes enfants de Dieu pendant que nous sommes mariés. On ne peut pas dire qu'on est enfants de Dieu pendant que nous sommes à Jésus-Christ. Et donner ta vie à Jésus-Christ. Mon message a pris 10 minutes. Mais ta vie, après cette vie que tu vis, ne sera pas de 10 minutes. Ça sera pour l'éternité. Au motif pour perdre ton éternité. Mais ceux qui, juste là, tu refuses d'appartenir à Jésus. Là où tu es, tu peux juste élever ta main. On va prier. Dis Seigneur, je veux t'appartenir. En deuxième lieu, nous devons avoir les témoignages et anecdotes sur la regrettée, la triste maman Marie Biesi. Bandeko bana ba témoignage ko ba avec maman Marie ni bomoy. O bakola na e bandeko na e bazalia baninga na e bazalia ya Gambela. Témoignage rapidement, tout ça pour ça 3 personnes. 3 personnes pour le témoignage de maman Marie Biesi. Tout bête la maman maboko un peu les facile de le mettre sur le témoigner maman Marie. Comme Nazali chef de papel à parole de la présente dans le marché Gambela. Maman Marie, la pinga na yemingi. Tango yena Gambela, na suye na bi maman, yanga o acompanyenga. Na bato ozalani na bango, bawo bazaki, bamusuka sika kufiku moto asala kamsala yebo te yanga o. Esika bato bazalaka, mabe ezalaka malamu pe ezalaka. Moto azalaka 100% malamu te, moto azalaka 100% mabe. Amen. Mama libisa na yeto zali wana, totyambo bisika ndenge na ndenge. Okobona le musu toka mata mali na yo. Tika bonyo. Okona France azoseka. So bino ba mama oyo penza. Bandeko totambola na mama Marie mingi. Totambola mingi na mama Marie na bisika ndenge na ndenge. Biso na ye, tangu sito ko discuter sa persona, eza ko funa. Esika bato basala ka problème. Mais asai ko mikitisa liboso na amen. Ba mama Nzambe alobi mbula na poto ezali kukusa. Bona nzombo tokoki kozwa mwa tuku mwambe tokoni. Kasi moto akoki kobakisa ta mokolo bongo na mbula na ye te. Moto abakisa te akolongola te. Mama rito tambolaki na yo. Totamboli bisika ndenge na ndenge na bafeti na bibebe. Tika Nzambe apebisa yo na kimia. Bolingo na yo na mitema na biso ekosila te. Zwa lokumu nkebo po ete Nzambe moto alingi. Moto akoki kobakisa te mate moto pe akoki kolongola te. Ndoki pe aza na pouvoir akonia mwana na Nzambe te. Tika Nzambe apebisa yo na kombo na Yesu. Amen. Et puis, comme à Eva Kibongo, à Zekmakas, à Mbongo, à Selansa Kibongo, Natina Libote, à Epo, au noué les 2 bouts du mois, la salaire pour la maman Marie, ou à Zalek pour la papa, maman, les Zalek qui m'en passent. Un mot, c'est là qui Bongo pour travailler, pour que les robots m'en abîment, la télémie, Pembeni, à Sakei, au Bakomi, les lots à Rampé, au Bakomi, c'est maman Marie, à Congo. Deuxième témoignage sur les deux. Tobé de la papa Maboko. S'il vous plaît, Tobé de la Maboko. Montez sous. Oui, avant tout ça, tu l'as. Oui, tu sois une maman Marie. Tant de famille, il y a le comme moi. Si, mais ma configure. Tu fais une et pas la mise à sous presque à la télékawa. Azaki grande sœur, et Azaki belle sœur. Donc on va rester dans l'Ibali. En tant que grande sœur, à quoi garder son madame et nous, pour se le remindi, avec qui blague midi. Maintenant, Azaki on a candidaté.
Quand Mathilde a PDG de la société, nous avons gagné PDG. La place, il y a paix pour ta PDG. Ensuite, on a PDG, on a beaucoup de aussi. Allez, vous savez, ça va tout bien. Attends, tout lycée. Les autres, on va pas mettre là. Vous pouvez aller, vous pouvez aller, vous pouvez aller, mais il va pas rester. Ah, vous tout ça, on appelle la pauvreté. À qui est la zone de Kaka, à tirer le bilan. En tant que belle-sœur, la lignée, elle va dire à Bisso, avec une camarade, avec une ménagère, avec une maman, au salaire avec les mamans, au salaire avec les abonnés de Boissy. Vous poussez, on a beaucoup de Baïgouana. Si quand vous savez, à part de l'autre, il y a une pauvreté, pas ça sur la pauvreté. Et de dire la mission, il n'y a pas de relation entre le corps et le vivant. Mais, ici, sur le bagage, nous avons assez de bonnes oeufs, et sur Kimia, paix, celle de ce qui a construit comme la passion. Dans ce qui s'est vendu. Vous avez la témoignage, j'ai mis ça tout j'espère que pour les gars directement, on a une raison funèbre. Vous avez la PDG, à Botari Kaka, on a une été, maman, il y a beaucoup de bana, maman, maman, a bana, la sire de Louis Gobanda, à raison funèbre, il y a la neveuse et nièce sur la famille de Sicaro. Vous avez des gouvernements, il y a un cœur rempli d'amour que nous rendons hommage à une femme exceptionnelle, notre tante. Elle n'était pas seulement une sœur, une mère, une confidente, elle était une lumière discrète. Une force tranquille, un sourire toujours prêt à apaiser le cœur fatigué. Par sa tendresse, ses mots simples, sa manière unique de mêler son ombre, elle a laissé une empreinte éternelle à chaque moment. Marie Niaise était de ces âmes rares, discrètes mais puissantes. Et celles qu'on ne remplace jamais. Même dans le silence de son départ, elle continue de parler à travers nos souvenirs, nos gestes, nos rires qu'elle a donnés. Tata, ton absence est lourde, mais ton amour ne se passera jamais. Repose en paix et veille sur nous comme tu l'as toujours fait. Comme on dit, la mort n'arrête pas le monde. Merci. C'est la maman à beaucoup. Merci. Alors, Marie, elle a dit que si elle a dit que 6 pour la Maman sur Ako ni so do na apa. Wa ya do ni ba se e ba tika ki 6 ba do na ko mo da do do. Ya mo do ni ba na ba mo. Ba no so ya awa mo ko na ba mo ta ni na biso ko ba le ki ko do ba su ta po ko C'est avec une grande tristesse et une profonde reconnaissance que nous devons vous aujourd'hui pour rendre hommage à notre grand-mère, Mamie Marie Niaise. Elle est née à Kinshasa le 10 août 1953. Je veux vous surprendre pour vous dire que notre mamie est née à la maison. Raison de la preuve de son courage, de sa brillance, de sa force de caractère et une gentillesse qui a marqué toute sa vie ici sur terre. Elle a construit une vie remplie d'amour, des rêves et des souvenirs précieux. Pour preuve, dans toutes ces photos, elle est toujours souriante. Elle a construit sa maison et un arbre de paix. Un endroit où chacun se sentait accueilli et aimé. Pour nous, ces petits-enfants, elle était plus qu'une grand-mère. Elle était notre confidente, notre modèle et notre source inépuisable de tendresse. Je n'oublierai jamais le taquiner sur elle, comme elle supportait les embêtements et d'autres. C'était vraiment une amie pétrie d'amour. Ses conseils étaient toujours empreints de sagesse et elle savait toujours trouver les mots justes pour nous conforter. Même si elle n'est plus physiquement parmi nous, son esprit continue de vivre à travers chaque sourire, chaque acte de gentillesse que nous perpétuons à son honneur. Elle nous a appris l'importance de la famille, de l'amour et de la persévérance. Et cela, nous lui serons éternellement reconnaissants. Grand-mère Médégé,
Tu nous manqueras plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Mais nous savons que tu es en paix et que tu veilles sur nous, tes petits-enfants, comme tu l'as toujours fait. Repose en paix et sache que ton amour continuera toujours à guider nos pas. Force à nous, merci et à ta paix. De vous être donné la peine de vous déplacer jusqu'ici pour nous assister dans cette douloureuse situation qui nous a frappé de plein pied et pour rendre le dernier hommage à notre très chère mère et regrettée Maman Marie Yessi Diamé. Merci à tous, au nom de toute la famille. Bien que difficile pour moi de prendre parole en pareille circonstance à cet instant précis. Mais je pense qu'impérieux de vous présenter cette belle, aimante, forte sage-femme qui était notre mère Yessi Diamé, que j'apprécie, que j'apprends à dorénavant conjuguer au passé. Maman, aujourd'hui nous voulons un moment pour honorer ta mémoire et exprimer à quel point tu as été pour honorer ta mémoire et exprimer à quel point tu as été une lumière dans la vie de tes enfants, que nous sommes des formidables grand-mères pour tes petits-enfants. Ton absence laisse un très grand vide difficile à combler, mais ton esprit et ton amour continueront à nous inspirer au jour le jour. Au nom de mes frères et sœurs, au nom de toute ma famille et belle famille, au nom de tous tes petits-enfants, au nom de tes beaux-fils et belles-filles, je te dis merci pour tout moment. En dépit de multiples difficultés et autres circonstances de la vie, tu as tout donné de ton amour et énergie, ta rigueur pour nous élever, nous façonner et faire de nous des enfants de personnes dignes dans la société. Tu nous as destinés d'aucun effort pour transmettre les idéaux de la vie et cultiver l'essence de l'amour. Malama, Médégé, comme on aimait la fille, je t'appelais. Maman était une femme douce. Maman était une femme douce et chaleureuse, empathique et pleine de vie, qui faisait toujours tout son possible pour aider les autres, et c'est là, quoi qu'il arrive. C'était une femme fière et digne qui croyait en Dieu et qui faisait de son mieux pour faire le bien autour d'elle. Merci maman. Merci d'avoir été un exemple de vie. Merci d'avoir été notre schéma et merci d'avoir été toujours là pour nous, ainsi ta famille. Merci de nous avoir appris à nous battre et à nous donner corps et âme pour la réalisation de nos rêves. Tu as été un véritable pilier pour nous au quotidien. La vie l'avait enseigné à être forte et digne et c'est ce que notre chère mère nous a dignement légué. Ta voix résonne encore comme une douce musique dans nos esprits. Tes sages conseils sont gravés dans nos cœurs. Merci maman. Il n'y a pas de formule plus vraie et appropriée pour définir notre mère, cette dame d'amour au grand cœur. Merci d'avoir fait de notre famille une équipe soudée et unie. Nous avons tous une chance indescriptible d'avoir été tes enfants, petits-enfants, tes beaux-fils et belles-filles et membres de ta famille. Nous souhaitons à présent que repose en paix dans la félicité éternelle, car tu mérites tellement bien qu'on n'arrive toujours pas à digérer ta disparition, maman. Tu nous manques déjà terriblement alors, mais tu restes à jamais un modèle pour nous tous. Une étoile qui ne nous quittera jamais et qui continuera à éclairer nos vies. On n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on est cœur et dans ses vies de mes frères et sœurs. Je t'aime, nous t'aimons tous, maman. C'était pas facile. Laurent, il dit tout ça. Automate Maboko pour la Moussala, pour le maman Maria. Bravo, bravo. Directement, on va passer à l'étape de développer. Naemba loyembo sika Yahweh fongola
lola na yo kembwe kitawa bikamwe salama Yawe sokyo kitilelo pe osalinga bolamu na embalo embasika Yawe fongola lola na yo kembwe kitawa bikamwe salama po babeli babika Soki osali te ngai oyo nakobeba Soki olobi te ngai oyo nakosambwa Soki osali te ngai oyo nakobeba Soki olobi te ngai oyo nakosambwa Namona te o bisiko tika basantu bakweya o Namona te o bisiko lembana na eloko Yote nyonso ya motu ya ponanga Oyo natutelanga tolo Na yebika yo mwakanga te Nasengi otelema na suka Yo katali kambo na ngaya ya Ngonga moya moye kokie Nasengi otelema na suka Yo katali kambo na ngaya ya Ngonga moya moye kokie Loembo ezalaki ya kolela kasi tango opangusi pijoli na ngai okomisi kolela na ngai esengo bilakolobelanga utakala lelo nasimbi yango namoni yango kokwisama na vi na ngai Loembo ezalaki ya kolela kasi tango opangusi pijoli na ngai okomisi kolela na ngai esengo bilakolobelanga utakala lelo nasimbi yango namoni yango kokwisama na vi na ngai Bilaka na yo ebolaka te ate umeli ekokokisama Bilaka na yo ebolaka te ate na embalo yembwa sika Yawe fongola lola na yo kembwe kitawa bikamwe salama Yawe sokyo kitilelo pe osalinga bolamu na embalo embasika Yawe fongola lola na yo kembwe kitawa bikamwe salama po babeli babika Soki osali te ngai oyo nakobeba Soki olobi te ngai oyo nakosambwa Soki osali te ngai oyo nakobeba Soki olobi te ngai oyo nakosambwa Namona te o bisiko tika basantu bakweya o
namona teo bisiko lembana na eloko yonde nyonso ya motu ya ponanga oyo natutelanga tolo nayebika yo kowakanga te nasengi otelema na suka yokata likambo na ngai ya ngongango yango ekokie nasengi otelema na suka yokata likambo na ngai ya ngongango yango ekokie loyembo ezalaki ya kolelalela kasi ntango opangusi pijoli na ngai okomisi kolela na ngai esengo bilakolobelanga utakala lelo nasimbi yango namoni yango kokwisama na vi na ngai loyembo ezalaki ya kolelalela kasi ntango opangusi pijoli na ngai okomisi kolela na ngai esengo bilakolobelanga utakala lelo nasimbi yango namoni yango kokwisama na vi na ngai bilaka na yo ebolaka te ate umeli ekokokisama bilaka na yo ebolaka te ate umeli ekokokisama yonde nyonso ya motu ya mpona ngai oyo natutelaka tolo nayebika mpe naemba loyembo sika yawe fongola lola na yo kembo ekitawa bikamwe salama yawe naemba loyembo sika yawe fongola lola na yo kembo ekitawa bikamwe salama yawe soki okiti lelo mpe osalinga bolamu naemba loyembo sika yawe fongola lola na yo kembo ekitawa bikamwe salama po babeli babika soki osali te ngai oyo nakobeba soki olobi te ngai oyo nakosambwa soki osali te ngai oyo nakobeba soki olobi te ngai oyo nakosambwa namona te o bisiko tika basantu bakweya o namona te o bisiko lembana na eloko yonde nyonso ya motu ya mpona ngai oyo natutelanga tolo nayebika yo kowakanga te nasengi otelema na suka yokata likambo na ngai ya ngongango yango ekokie nasengi otelema na suka yokata likambo na ngai ya ngongango yango ekokie.
na embalo yembwa sika yawe fongola lola na yo kembwe kitawa bikamwe salama yawe sokyo kiti lelo pe osalinga bolamu na embalo yembwa sika yawe fongola lola na yo kembwe kitawa bikamwe salama po babeli babika soki osali te ngai oyo nakobeba soki olobi te ngai oyo nakosambwa soki osali te ngai oyo nakobeba soki olobi te ngai oyo nakosambwa namona te o na embalo yembwa sika yawe fongola lola na yo kembwe kitawa bikamwe salama yawe soki okiti lelo pe osalinga bolamu na embalo yembwa sika yawe fongola lola na yo kembwe kitawa bikamwe salama po babeli babika soki osali te ngai oyo nakobeba soki olobi te ngai oyo nakosambwa soki osali te ngai oyo nakobeba soki olobi te ngai oyo nakosambwa namona te o bisiko tika basantu bakweya o namona te o bisiko lembana na eloko yo nde nyonso ya motuya mpona ngai oyo natutelanga tolo nayebika yo kobwakanga te nasengi otelema na suka yokata likambo na ngai yaya ngongango yango ekoki nasengi otelema na suka yokata likambo na ngai yaya ngongango yango ekoki loyembo ezalaki ya kolelalela kasi ntango opangusi pijoli na ngai okomisi kolela na ngai esengo bilakolobelanga utakala lelo nasimbi yango namoni yango kokwisama na vi na ngai loyembo ezalaki ya kolelalela kasi ntango opangusi pijoli na ngai okomisi kolela na ngai esengo bilakolobelanga utakala lelo nasimbi yango namoni yango kokwisama na vi na ngai bilaka na yo ebolaka te ate eumeli ekokokisama bilaka na yo ebolaka te
ate rumeli ekokokisama. Yone nyonso ya motuya mpona ngai, oyo natutelaka tolo nayebika pe. Marcher sur le chemin, tel est par ton amour que ton sang soit tapissé sur notre chemin, afin que Seigneur ce cortège soit visible et vulnérable des envers attaques de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, à la puissance du Saint-Esprit de Dieu, je m'oppose contre tout esprit, Seigneur Jésus, qui ne confessera pas ta Seigneurie sur notre parcours. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, sur le ciel conducteur, on aura de nous comme conducteur et de l'air comme gardien. Toi qui pouvons de part comme elle a arrivé, sois de nous que le ciel gardien. Que la gloire, la manifestance te soit rendue dans le bon nom de notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Salam salam moto tumbo na zoto moi. Bana nyonso ya maman Marie baboya boso. On va prier une fois pour toutes. Bénir s'il vous plaît. On va prier une fois pour toutes et puis tout lever le corps. Est-ce que nous avons aussi une assistance de l'élément, tout ça ensemble, et puis nous allons continuer. Maman Marie a dit qu'il faut donner, a dit qu'il va beaucoup, na AGA qui, tout le monde peut bana, bakoko balega, ezala mdénoté kasi, balega yango, dans les zambé, na biso sur le momba, tomato semble la bonne abango. C'est la bonne de la bonne bango. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus, de maman Marie Miez, comme une grande famille. Seigneur, la âge maman Marie Ake, maman va dépasser au nom puissant de Jésus. Et à la limite de et à la mondialité. Na Congo na Yesu Masia. Seigneur Dieu, c'est bon si à maman Marie et mon corps au nom puissant de Jésus. Makila Yesu et mon baba, et mon balibota mobimba, et mon baba kongo yatiki, na kongo na Yesu Masia. Ye akei le sida kinya, baba batika ni bazokoba. Kinya esa na mabota na babo, kinya esa na mabala na babo, kinya esa na zuto na babo, na kongo na Yesu Masia. Tato bondeli, porque kinya sala na bango. Elona ni tato bondeli, porque ni pambo kinya sala ni kolona bango. Na Congo na Yesu Masia. Om ennemi mama ekome mabala te. Na Congo na Yesu Masia. Maladi moko te ya libota ekome la kati na bango. Na Congo na Yesu Masia. To nimisami na sema swetikali ngolo ensemble go bomba bango. Lelo pe libela na libela. Wala toke tika zoto mowe to tika na kimia me kimia ekoumela na Congo na Yesu Masia. Merci Père, il n'y a que toi qui sauras combler les vies. On t'appelle le réparateur des brèches. Console le cœur, console le pays. Nous avons besoin de parler là. On lit mon nyos. Il y a une mauvaise interprétation. On a trouble la famille, ceux qui m'ont contacté. Au nom de Jésus-Christ, laisse que la paix de l'esprit, la vie de Dieu pénètre. Ma koko bazali awa. Nous avons la bonne. Il y a un salé dans le baki. Mama Kei, Tika Bamova Lekisa, Izala Mondelote. Tozoke de Rukunda, Tokozoma la Kimia, Tokoke de la Kimia, Tokopanda la Kimia, au nom de Jésus-Christ. Merci. Accompagné par la maman Marie, qui a petit fils naïf. Ça va marquer génération de la maman naïf, petit fils naïf. Ça va être protecteur, Yahweh, secours divin. Et l'activation là, Seigneur est accompagné par nous. Mais de tous côtés, nous avons délocalisé par nous. Ne permet pas, Seigneur, nous avons accès à la famille au niveau de nous. Gloire à Yahweh, la paix que tu donnes, Yahweh, et ça n'a pas volé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.
Merci pour l'assistance. Merci. Naembalo yembwa sika Yawe fongola lula na yo Kembwe kitawa bikamwe salama Yawe sokyo kitilelo peo salinga bolamu naembalo yembwa sika Yawe fongola lola na yo Kembwe kitawa bikamwe salama Po babeli babika Sokyo sali tenga yoyo na kobeba Sokyo lobi tenga yoyo na kosambwa Sokyo sali tenga yoyo na kobeba Sokyo lobi tenga yoyo na kosambwa Namona teo Bisiko tika basantu bakweya o Namona teo Bisiko lembana na iloko Yote nyoso ya motu ya ponanga Oyo na tutelanga tolo Na yebika yo mwakanga te Na sengi otele mana suka Yo katali kambo na ngaya ya Ngonga moya moye kokie Na sengi otele mana suka Yo katali kambo na ngaya ya Ngonga moya moye kokie